Voilà, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne INSNM officielle. Bienvenue na balandinyo so yakala. Bienvenue surtout na balandinyo so yasika. Kande na yebisaka bino boye malamu na chaîne na biso INSNM officielle. En tout cas, bandeko nanga soki eza bala liboso na osika na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo massivement, n'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche ya notification. Malamu ya ngonga wana ezalaka toujours et encore que non, à chaque fois que INSNM officiel orbanutiaka ba vidéo ya sika, tokozala directement informé. Pour toyebi que vous informer, c'est notre devoir. To linga te eza nango kaka devoir na biso ya koyaka surtout et encore epai na bino pour na koyaka kopanza sango. Voilà. Lelo toye na dossier toye na likambo concernant surtout Jackie Ndala. Na bandi ebela batu biso nyoso toyebi l'opposant Jackie Ndala, ebele abatu basepelaka na ye, ebele abatu balingaka ye, ebele abatu pe bapona ye. Ebele abatu bazo soutenir ye à 100%. La famille. Pour une petite histoire, na bandana nous kande to bandaka. Jackie Ndala azalaka bongo et opposant ya mboka na biso. Kozala opposant bino moko boyebi, kozala déjà opposant soki oza na Congo, ezalaka risque ya makasi. La plupart ya ba opposant o baza na Congo, baza kaka lelo baye bakangi bango, batwa ezalaka batwa nani? O bayaka kozwa bango na butu omona air mosusu ba 0h, air mosusu na tongo ba 1h, batwa aner. Nde bayaka penza kozwaka bango, bakangaka bango mingi na journée te. Ezalaka bongo. Tomonaki ndeko na biso Kabundi. Kabundi pe azalaka opposant, biso moko tomonaka combien azalaka kaka muke baye bazwiye, muke bazwiye. Et d'ailleurs, pour votre information, na année il y a 2025, opposant Kabundi bakomaki tina niveau babetaki. Makila etangaki. Makila penza ya opposant Kabundi eyaki kotanga. Et ça là qui mwa mbutu makasi jusqu'à ce que toyeki komona mwa kimia. Na côté siko ya Jackie Ndala. Jackie Ndala ka ndenge ya zalaka pe na groupe na ye. Na groupe na ye wana babande osalaka ba makamu na bango parce que kozala opposant directement oyebike ozo combattre au pouvoir oyo eza présent. Donc président ya sika, président Oyaza azo diriger Congo na gouvernement na ye yozo combattre bango. Alors eyaki kosala ke bayaki kokanga Jackie Ndala. Tango bakangaki Jackie Ndala akotaki prison ya Makala de bisika zalaki. En tout cas, la famille bisika Jackie Ndala bande kolala, même moi personnellement na bangaki. Et bandaki penza ko bangisa jusqu'à ce que Jackie Ndala ayaki kobela. Na kobela o Jackie Ndala bela ki penza ya makasi santé na ye. En tout cas, bato nyonso bakomaki kotalela ke non lelo to lobi bokoya kosutuka Jackie Ndala kufi. Et d'ailleurs, il y avait même des informations ya koloba ke non Jackie Ndala kufi jusqu'à ce que ba avocat na ye pe groupe na ye yaki kotelemela dossier wana ba yaki kobimisa Jackie Ndala ba mema ye na hôpital. Ba kende ko traiter Jackie Ndala. Bien sûr, na prison, docteur na ye abandaki koya kolandela ye kosala ba suivi, mais ce n'était pas suffisant. Ezalaki vraiment insuffisant. Raison pour laquelle bazaki obligé ya kolongola ya kobimisa Jackie Ndala. Alors, tango bayaki kobimisa ye, akotaki hôpital, alandelaki ba traitement na ye, alandelaki gloire au Seigneur, ba traitement wana eyaki kosimba. Siko ba traitement kande biso nyonso toyebi, traitement na ye simbaki. Jackie Ndala akomaki akotaki lisusu azongaki lisusu prison te, azalaki na ndaku, akomaki kozongela mwa ba activité na ye. Na kozongela ba activité na ye malheureusement toyaki kovanda na butu ya vendredi, ya jeudi plutôt. Butu ya jeudi toyebi te Jackie Ndala azalaki wapi. Selon ba explication ya bato a groupe na ye balobi abimaki kaka akende kosala mwa makambo batu 4 personnes bayaki kokanga Jackie Ndala. Kokanga Jackie Ndala tina minito to loba aza introuvable. Azo monana te
selon groupe na ye bazo lo bakeno ezaka bato à heure hein ba o bakanga qui est pour la toute première fois nde bango lisusu bayaki kokanga lisusu Jackie Ndala. Bon, sans plus tarder la famille, en tout cas natiela bino nanu quelques audios, bolanda nanu quelques informations aussi sur dossier kaka ya Jackie Ndala kande boyebi nga mama étoile mama Inès NM officiel. En tout cas na ozonga mwa sima pona komeka koya kosala analyse na biso kaka ndenge tozokende kaka ndenge tolingika ndenge ezotambola toyoka nanu ba explication makambo na Kongo na biso ezali. Le recrutement à Kinshasa est bandi ndenge nini? Et pas président nakati ya suite naye un militaire fait partie du coup. Lui rôle naye za kopé sa itinéraire ce qui mokonzazo bima toza déjà na pont ya Mayanjili, toza na quartier 1, toza na Limete, toza na Wileri, toza na boulevard Art Kotindako. Ye musala na iza kopesa emplacement nyonso ya mokonzi ya mboka rona ya liboso ba recruter nani ba recruter 3 colonels et les 3 colonels en question sont déjà aux arrêts aussi et avaient l'objectif na bato na bango mosusu ya koplacer ba bombe wapi na RTNC pe na base logistique ya Kankokolo
pour baza ba soda ba kokota bisika wana sans problème. Leur rôle était de placer ba bombe na Kankokolo wapi lisusu na nini na RTNC. Kankokolo, c'est là où se trouve notre base logistique. Tout ça na mando qui est minene. Ce qui va tout bayoki Kankokolo ezimoto. Batu basali nini ba palangani ba soda ba kuna ba kozala démoraliser, dépayser, ba kozanga côté ko kende mandoki na biso ya minene ekozika et tokozanga esika ya ko recourir tokoya ko lukasu mandoki wa wapi. Le temps ka Kankokolo ezozika mbala moko RTNC pesa nini est déclenché. Bâtiment mobimba RTNC wana na se ekui. Non seulement bato bazana kati kuna bakokufa, la chaîne nationale eza bousillé, matériel nyonso eziki, chaîne nationale eza symbole ya l'état eziki. Troisième coup, le pont ya Mai ya Njili. Et nani eza chargé pour na makambo ya pont ya Mai ya Njili? Jacques Ndala. Jacques Ndala a été recruté par qui? Jacques Ndala a été recruté par Yannick Tshisola. Il est avec Nanga. Yannick Tshisola aza PPRD. Yannick Tshisola aza AFC. Bazala ba Henri Magie na batumususu. Yannick Tshisola recrute Jacques Ndala. Et à passer Jacques Ndala et pas ya mutumususu, un expert ya M23 chargé à renseigner makamonyonso dans la stratégie. Et l'expert ya M23 a passé Jacques Ndala siko mission. Ya liboso za mission nini? Envoie tes reporters base la biso image ya pont ya Njili. Bala kisabiso ezana mettre combien na longueur? Ezana mettre combien na largeur? Ba kitanase ba filmer ezana ba béton combien o ezo supporter yango et acha singa ezana munene nini a kota na mai vitesse ya mai eza ndenge nini mai place wana eza na mozindo nini. Est-ce que soki bato batami na se ya mai c'est possible ba batama na se ya mai to il faut ba placer ba bombe et ba bombe na biso eza minene soki ba placer yango na se ya mai wana ekozala ekovanda to ekomonana. Jacques Ndala lobby. Maintenant je vais envoyer les reporters, on me donne combien? Non, on t'envoie 56 000 $ pour exécuter ça. Mais après avoir planifié tout ça, nous allons encore organiser Kobimanayo na Kinshasa. Ok. En dehors de ça, vous promettre ngani ni lissus. Zala na kimia. Vous allez bon 50 000 $. Ce que je 50 000. Après ça, tu auras encore mbongo mosusu. Batindi pe 50 000. 50 000 eye via pire mutu ya Yannick Tshisola zana espace Katanga. Aye awa apesi yango Jacques Ndala. Et Jacques Ndala de son côté a sangani sikoyo na ba petit na ye na niveau ya bandal. Ba sangani sikoyo ba osolola po ba planifier makambo ndenge ekosalema. Tango bazo planifier makambo na bango na niveau ya bandal, la maison militaire suivait déjà tout ça de près. Avec intelligence ou azo appliqué moyen na dévoiler yango ezate. Baza na kati ya salle bazo sala ba réunion na bango. Ba agent la maison militaire bakota kate bakoti bazui Jacques Ndala na batunaye. Et loko liboso ba agent bazui eza ba téléphone ya Jacques Ndala. Et tango ba fongoli ba téléphone ya Jacques Ndala ba kuti ba conversation. Et loko liboso ba tuni Jacques Ndala. Est-ce que ça téléphone na yo? Jacques Ndala lobi za téléphone nanga. Est-ce que ça ba message na yo? Alibi za ba message nanga. Ba bandi ko capturer yango, ba sa ba capturer yango ti bazu.
bobi ba message na ba message ba solo la nini Jacqueline la lobby zoba chilombo oyo il faut akufa tokolongola na pouvoir te mais tokobare ye eloko liboso eloko mibale bayebisi Jacqueline tu dois faire de tout au mieux pour activer message éphémère pour ebanda kolimwaka ye pe lokola nzambe azali nzambe satana pe azali satana nzambe abombi mutema ya Jacqueline la activer message éphémère te alobi te ata baservice bakangi nga bakodécouvrir ngai te puisque je n'utilise pas mon nom natiaka biloko mosusu. Ok chilombo wana efo akufa bayebisi ye boye na ceinture ya président Tshisekedi. Nous avons notre élément qui fait quelque chose là-bas. Hier ko communiquer biso mukolo ba président azouta kaka à aéroport azozonga. C'est ce jour-là où tozo bombardé Kinshasa. Et vous allez bien te. Et vous allez penser bien te. Bino pe ba parti politique s'il vous plaît. Bosunga ka ba président na bino. Bino pe vous allez ka la base ya makambo ebele. Bino moko bo mona na ba PPRD awa.